la chaîne qui vous édifie. Bakamwe batu nyonso babandi ko témoigner batu nyonso bandi ko glorifier Nzambe babandi ko tombola kombo ya Yesu Masia nalingi lelo mutu moko ayemba nzembo asika a cause ya makambo Christ osala na vie na yo peut-être umeli na kolela umeli na pasi umena minyoko mais lelo loba na Yesu aleka yote oyebiso Yesu aleka ki mama oyo alingaki abimane bembena ki akundi yango ta zongi maboko pam mais la rencontre avec Christ bien-aimé quelque chose se passe yo préféra ka okutana na nani na ba ami na famille na ba tu ya libanda oui c'est bien bon baza ba camarades baza famille na yo mais kaka l'air boko kuta na leo yozo pesa mukongo nde ba ocholo ba oseka surtout na likambo utiko expliquer bango mais Yesu te il est celui qui sonde le cœur et le rein amona ki motema mama wana amona ki passe na ye amona ki mikolela na ye abi je dois faire quelque chose mais pour faire quelque chose Bible lobi Jésus a eu compassion d'elle elle dit ne pleure pas kapena ko ebiso nde kokolela te malade ane umeli ko désespéré te Jésus est capable de te guérir. Ata ça cancer, ata ba médecin balobi otikali na 2 jours de vie. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner la vie. On l'appelle la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Kolela te likambo ezolekela yo kolela te situation oyo umeli na bomo ina yo bien-aimé nalingi kaka osala rencontre na Christ mususu seka ozozolo ba Yesu ngona okutana ndenge nini mena kenda ka déjà église mena sambela ka déjà lelo oto koma kokutana na Yesu ezana kati mitema na biso c'est à confesser et à croire du cœur. Il faut confesser na munoko na yo Jésus-Christ de Nazareth. Et puis on dit manakati ya motema na yo que Nzambe na likola ce qui c'est Yesu na bakufi. Nde bien le mobi qui sami. Nde ozui bon moi. Jésus vient travailler avec bateau à kuta kakemi. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu. Tika Nzamba lola pambola biso lisusu partout bozwami pona kolanda biso lisusu na kati na moment na biso ya édification de la parole de Dieu et la prière. Avant toute chose tozo bandana lo sambo et si kozali bien aimé incline-toi dans la prière. Nous allons prier. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te remercie car tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu. Zolo kum zoma sanjoli nzambo aza fidèle, nzambe amakoki nyonso. Tu as dit dans ta parole tout passera, mais ta parole ne passera point. Ta parole est réelle, ta parole est vie, ta parole est véritable. Lorsqu'elle sort, ne retourne pas à toi sans faire des effets. Dans un dimali susu. Tongwa lelo ye kolobela motema moko oeza kolela oeza na mitungisi. Seigneur, qui suis-je? Juste et simple instrument que tu vas passer. Parle à travers ta servante pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Tika Nzamba lola apambola yo asala yo bolamu alongisa yo esika nyonso oyo ozwami biso ozwami yo. Bien-aimé, message na elibiso tongwa lelo na ekozongisa susu espoir na ekozongisa elikia na motema moko oyo ezolela lelo peut-être parce que balongoli yo na musala peut-être parce que mobali ya boyo peut-être oza désespéré ozoyeba ebandélité suka te mais Bible lobi na biso il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Bible lobi na biso mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Oui, bien, lion, quelle que soit valeur naïe, une fois déjà koufi, utilité naïe à la kate. Même moi, oyo batu bakoki comment on a peut-être valeur à malongate. Donc, azana bon moi, il peut encore nous sauver dans ma belé. Même devant miyibi, devant des situations difficiles, le chien peut nous aider.
Avant toute chose, na kolinga tanga verset na biso oyo tukoyeba ko développer lelo. Nous sommes dans le livre de Luc 7. Nous commençons par le verset 11 jusqu'à le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naoum. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur lui a vu, fut ému de la compassion pour elle. Lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui la portèrent s'arrêtaient, dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiant Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays des alentours. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais au début, na lisusu kozongisa elikia na motema ya moto moko oyo eza kolela na mokolo na lelo. Histoire oyo aussi kotanga balobi Yesu azali kokota na kati ya ville ya Naoum. Pendant que bande kosala évangélisation na ye, pendant que azoteya balobi baza koya na limo ebembe moto esa kufaki bazo kende pona kokunda ye. Mais j'aime bien la Bible précise, balobi un fils unique à sa mère. Et cette même mère qui était déjà une veuve, moi je suis akufela ki mobali. Eliki sesila ki mais atikala ki na mwana ne moko azalaki lokola source ya espoir pona ye. Mwana moko abandeki kopesa ye esengo. Mwana moko oyo soki atali azoko sala ke na lukata mbongo pona tangisa mwana oyo. Na sala befort pour mwana na ngai azala vivre na ba condition à bien. Mais chose curieuse, mwana wana pe asili kokufa. Bien aimé, est-ce que otokoki komitanga na yo na place ya mama wana? Comment on a le désespoir na kacha motema pe na kacha elongi ya mama wana. Ah non, le bana mutu moko tongwa lelo. Peut-être yo posa désespéré si kozali à cause des réalités de la vie. Plus rien ne marche. Omeki musa les osimbate. Omeki commerce les osimbate. Mobali moko o peut-être ozala na ya sungaka yo, il est parti. Batikyo peut-être na bana et si kozaza kolelo lobi ba rentrée scolaire yangoyo nako banda wapi nako suka wapi nako kimele pa ya nani balobi ke mboka mobimba etonda kina mawa pona mama oyo bazako ya ne bembe bazoko kende mais bakomi kaka na porte ya ville. Bien aimé, j'aime bien la rencontre avec Christ. Christ ayaka na vie ya mutu ayaka sika oyo espoir esilaki désespoir esekotaki ayaka kozongisa espoir esika okolela ezalaki Yesu ayaka kotia esengo esika mawe wumelaki Yesu ayaka kochanger mabe. Bible lobi rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien aimé, nalingi koloba na on ne pleure pas, ne désespère pas. Ozo tala nani, ozo tia regard na yo wapi. Bible ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours, faible reste d'Israël. Maman oya koma ki na be regard inquiet. Otala na gauche, otala na droite. Moi non ndande ko pesa sens na vie nanga. Moi non ndande ko sala kengai mama on a continué ko zala ya bon moy. Mais moi nango akufi. Na ina loba na mutu moko ebi ba pasi nyonso ezakana ona mokili kombo na on pasi. Mais pasi oyo koko yoka loka ko perdre un être cher. Na ebité ce qui est ko exister. Peut-être muto nana vivra yango to comprendre yango te comme sika yango te mais meka ko tuna bato ba vivra yango. Maman a perdre mobaline. A perdre mwana ne moko azalaki source ya joie na ye. Ozalaki ko sala nyonso que maman na azala ne sengo na bon moi. Cet enfant est parti. Mais pendant que bazoya kokunda, balobi Yesu apusani amoni mama oyo. Jésus fut ému de compassion pour elle.
et elle lui dit ne pleure pas. Yo remelelo na lobi na yo pona likambo wana Yesu ayokela yo mawa pa lobi no kolela lisusu te. Eba miracle belé Yesu sala kana kata Bible c'est parce qu'il avait eu pitié de quelqu'un. Yesu soka yoki mawa na likambo na yo, yoki mawa na mariage wana, yoki mawa na musala wana, yoki mawa na situation ko bota wana oye wumeli des années, ba seki bazo seka, ba choli bazo chola. Mais Christ une fois qu'il a eu pitié de toi, bien aimé c'est la solution. Babi Yesu yokeli mama oyo mawa. C'est-à-dire que la maman est là qui n'est ni. Ando baluka na mabele, azo la na formule nini. Peut-être yo baluka no na mabele te, mais quand tu es seul dans ta chambre, le romikanga kawana. Ozata na posa mwana pusa na te. Oboyem sika bana na lali na osambela, na otanga Bible me ba okuta lisu moko se vimbi, mususu se vimba cause la situation ozo vivre. Mais laisse-moi te dire ce matin, Christ Dieu ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce qu'il est là pour te donner la solution. Et tant que na maman Jésus fit émis de compassion. Il s'approcha et toucha le cercueil. Bato babanda komemango bakiti si yango na se. Baluka batala événement ni salama. Babosana kike muto azalaki en face na bango, il n'était pas comme tout homme. Mouton Zalaki en face na bango, il est celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Lui-même la vie. Lui-même la résurrection. Ye oyo liwa e kanga yete. Ye oyo Zalaki na capacité ya kopesa tabo moy. Et sika oyo kufa ezalaki. Balobino malade yo anezo memo na vie na kufa. Mais Yesu a kopesa yo vie tongo alelo bien aimé. Croyez à cette vie. Et quand Jésus a touché le cercueil, Balobi dans le média, il appela les jeunes hommes, lève-toi et marche. Moi, mon ballon a télémi, a fandi, a bandi koloba d'un coup. Et c'est là qui te kezwa bajo, et c'est là qui te kezwa sokinini. Bien aimé, la rencontre avec Christ est capable de changer ta vie. Mais yo la makambo simba te wana, regarde nous fixé en opanani. Ota la nani. Ozo bele la nani. Ozo expliquer nani makambo na yo. Okoko expliquer mokili mobimba, muta oyoka yo même ta pe solution te. Ka mutu ana yoki yo, alobi no mawa, mais le robalu ko pesi mukongo na oyeka bandi kotonga yo. Mais luka meilleur ami na vie na ezala Jésus-Christ. Luka meilleur ami na yo ezala Jésus-Christ de Nazareth. Yeso ka ye na esika oyo mabe ezala kaya kande ko chabolamu. Place espoir ici la kaye sur la kozongi saelika. De même qu'il s'est présenté à la fête de Cana. Balobi les vins ayant manqué. Mais tant que déjà 20 ans qui sait que fait tu en es bébé kelenge c'est silaki. Non yeb samutumoko o na tango déjà 20 ans qui na vie na yo elenge sili. Espoir est sili, solution est sili. Oyebe bandelito oyeba sukate. Mais quand Christ arrive, c'est pour donner la solution. Atika nzambe nanga banda ko pesa o solution. Tika nzambe nanga banda ko bikisa yo. Tika nzambe nanga kota likambo na yo wana. Pona nzambe asalela yo et dépendaka nango na tante. Ne dépendaka te ke likambo eleki makasi. Babenga le maître de temps et de circonstances. Aza capable ata lelo a changer vie na yo. Il est le Dieu qui agit au-delà de nos limites et de nos considérations. De même qu'il a fait pour cette veuve. A changé l'histoire naïe, a consolé qui motema naïe. Et cet enfant, il est revenu à la vie. Maintenant, vie au moins nana zonga, qu'est-ce que tu peux imaginer? Et sengoni ne zonga qui na kata motema ya mama oyo. Balobi batu nyonso bakamwe, batu nyonso babandi ko témoigner, batu nyonso bandi ko glorifier Nzambe, babandi ko tombola kombo ya Yesu Masia. Na lingi lelo mutu moko ayemba nzembo asika à cause ya makambo Christ osala na vie na yo. Peut-être vous meni na kolela, vous meni na pasi, vous meni na minyoko, mais lelo loba na Yesu aleka yote. Oyebiso Yesu aleka ki mama oyo, alinga ki abimane bembena ki akundi yango, pa zongi maboko pam. Mais la rencontre avec Christ, bien aimé, quelque chose se passe. Yo préféra ka okutana na nani, na ba ami, na famille, na ba tu ya libanda. Oui, c'est bien bon.
baza ba camarades, baza famille na yo. Mais kaka l'air boko kutana leo yozo pesa mukongo, nde ba ocholo ba oseka, surtout na likambo utiko expliquer bango. Mais Yesu te. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Amona ki motema mama wana, amona ki passe naye, amona ki mikolela naye, abi je dois faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, Bible dit Jésus a eu compassion d'elle. Elle dit ne pleure pas. Kapena ko ebison de kokolela te. Malade ane oumeliko désespéré, Jésus est capable de te guérir. Attends un cancer, attends un médecin, a 2 jours de vie. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner la vie. On l'appelle la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Kolelate li kambezo lekela yo. Kolelate situation e wumeli na bomo ina yo bien-aimé. Nanige kaka osala rencontre na Christ. Musu se ka ozolo ba yeso ngona okutana ndenge nini. Mena kenda ka déjà église. Mena sambela ka déjà. Lelo oto koma kokutana na Yesu ezana kati mitema na biso. C'est à confesser et à croire du cœur. Il faut confesser na munoko na yo Jésus-Christ de Nazareth. Et puis on dit manakati motema na yo que nzambe na likola ce qui c'est qui Yesu na bakufi. Nde bien le mobiki sami. Nde ozui bon moi. Jésus vient travailler avec bateau à kutaka ke mitema na bango pesa disposé pour natina nae. J'aimerais que nous puissions faire cette prière. C'est dans le livre des Romains 19. On confesse que Jésus a mon konzi. On dit ma koufa pese kwa nae. Et quand tu fais cette prière, quel que soit le degré de ton problème, il va que Dieu soit capable d'appeler sa solution à l'ikambouana. Là où tu es bien aimé, inclinons-nous dans la prière. Tokosala cette confession ngana koloba et puis okozongisa na sima na ngai. Tolobi ensemble Tata Nzambe na kombo na Yesu na sakoli ta munoko na ngai. Yesu Kristu akomi mokonzi na ngai pe mobikisi na ngai pe na nzimi na kati ya motema na ngai. Nzambe na likolo asekwisaki Yesu Kristu kati na bakufi na yango wana na bikisami na zubo moya seko na kombo na Yesu Kristu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, maintenant moi je vais prier pour toi. À travers cette prière, tu t'es approché de Dieu. Tu as fait la rencontre avec Christ. Le colossal rencontre naïe. Yeba ke ma benyon soyo salaki lobi eleki. Dieu te pardonne. Dieu te considère son enfant. Et le kola mwana ya Nzambe no ndimisa me asolo ke nyonso yo koki kosenga, nyonso yo koki koluka papa akopesa yo yango na facilité. Moi maintenant je vais prier pour toi. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aux Nzambe oyazongisaka elike na mitema oyeza kolela. Seigneur, à travers ces messages, moto nyonso oyazaki na motema ezokaki, azalaki désespéré, abandaki kolela, abandaki komona nzela ezalaki te, oza oyataka nzela na kati ya désert. Oza Nzambe achangeaka mabe ezokoma malamu. Ozanzambe longola kakufa zo pesa bomboy. De même que longola ki kufa na bomo ya mwana ya veuve oyo tu as donné la vie. Maintenant je déclare sur ton peuple qu'ils reçoivent la vie là où ils sont au nom de Jésus. Et si comme malade oumela ki que la guérison entre. Et si comme abe oumela ki bolamu ekota. Oyo chômage oumela ki lelo azwa mosala. Ozanzambe alliance. Oyo kakangai oyanola kangai. Je veux que ce peuple vienne témoigner ta puissance et ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie.